Gianni a sali 15 ans na poto. OK. A sali 15 ans. A dit Mukanda 16 ans. Mukanda on a zéro il est pas nani. Et pas moi Snaïga. Et pas la brune. Pas la brune. La brune, bon, moi, au moins, tu as la brune, hein. Nous avons la brune dans la Kiawa. C'est ce que on a rôle. Il y a Céline, il y a Céline, on joue de nos bonnets, il y a Céline, il y a ce qu'on a la brune. C'est ce que nous avons. Alors, quand on parle de la brune, nous avons bon, on a sur la brune, moi, il y a sur une dernière, mais nous avons petit pamba, nous avons petit pamba. Artiste et comédien balela ki moko na bango yango nyo to ko senga na artiste to zana na kimia penza en tout cas ya makasi to lexa na face du monde que aza ndeko na biso ndenga ye na opportunité o ya ye ozo comprendre et c'est la biso passe fala ya ndenge bat bayaka ye ko tala biso azongi na ye maye corps sans vie koli donc bon ce côté no tsesu ba bruit to swana ka biso na biso to ko swani comme faute. Et puis, Gianni, Gianni, ba péquissier na ba comédien, wana nga na yoka kiao. Ne bite soki vrai. L'abri, ah mais c'est difficile quand on parle de l'abri nango kaka ngai. L'abri, l'abri, ah, pesa Gianni ordre que Gianni, comme mekate ko sola ba comédien vous en compter ba comédien. Ah bon, et Gianni acceptango. Totika mobali wana zo na ndako Gianni akimaka na chambre bana avant na ti mobali wana okende ya bimi et tout le monde qui image moi je sais pas si c'est vrai ou faux que nani les garçons na sali anniversaire na ndako ya Brune azalaki artiste ya sikote azakter muka kala sali pembo sali mbo parce que batayati bito sala kala biso misusu to sala bito peut-être mbongo te tozali kosala ngo peut-être tam sopoto te ya kaka bana mboka kolaksa environnement quoi donc théâtre c'est l'environnement. Allez, tous on ce qu'on a qui spiritualité ce que tous on a bon bino bo trouver question na zone bino ba journaliste ko ngabena tout na bino nan bo trouver ça normal alors ce que zali ki ba travailler qui est à cause de la zoba ya mwasi parce que za la kanango na kishasa tozomona bazo tinda o ya tinda na poto ke aza la zoba nanga oh tango yozo kanga ya za la zoba na yo siko tango ya omone ngai ah oboye ndenge nini soki yo mtu kanga ki zala na ye yango pe Gianni so ba kanga ki na kisiki aza la wana il faut aza la wana tina suka c'est ce qu'il a fait.
Bon, d'abord, ça passe pe mawa. Nakoka histoire on est keili. Azali collègue ndeko tozala ki naye. Soko zala naye mais va kende. Tosala kwa makambo mingi naye ba tournage. Mais pesinga ipasi. Ufane pesinga ipasi makasi. Na l'équipe na émission na site serbe intéressé. Ba tu pesinga ipasi. Mais mingi ko beza te na peto pesi na Nzambe. Nzambe mtapesaka. Et moko place waka. Donc nakosanya kama molimo ndeko to Janifai ete no pema na kimia Nzamba bataka molimo Nzamba batela molimo na Janifai to ngazaki vivant na mboka wapi ya France azalaki voir même posant un document peut-être ville ezalaki pas trop bien ndenge ba comédien mususu ezalaka mais tomoni liwa ya Janifai ba kunzie na honneur wapi azali ko comédien ya liboso o wapi akufi na poto et puis corps na ekomi wapi na Kinshasa. Pourquoi bino ba comédien bozala tant boza vivant ba pesa bino bonheur wana te mettons beaucoup faka de bozala bonheur o esengé na bino. Bon, d'abord to lo ba honneur no ba pesa artiste sa limboka parce que Fai azalaki artiste ya sikote azakter muka kala sali pembo sa limboka parce que ba théâtre bito sala kala biso misusu to sala ki peut-être mbongo te tozali kosala ngo peut-être tam sopoto te ya kaka bana mboka kolaksa environnement quoi. Donc le théâtre c'est l'environnement mais vie na biso continuer to vivaka ba bisika to koleli makambo ele kaka yango to sala ko tchaka peut-être tam sur ba théâtre so mon a donc ya sala ki mboka c'est normal akunda na ba omero wana azaki artiste même azaki artiste mokete Jani un grand artiste asali kuna musa asaki kuna mboka kuma soko la nime ba histoire no tali mono comprendre que mutu asali ki mboka pour théâtre. Bon souvenir ya Jani Fai ngana sana ngo nakoloba ne tozaki na yi ngani tanakuta na ntuka zalaki bien pendant verba tozaki ne pe bien azaki pe ko kuidenga to ma ngosuna kamata na bacteria na ngai na conseil ngai apesi nga telu mais ko bien na kina ko vraiment bon gentillesse na ye ko na ngai pana ngazalaki bien souvenir ya bien to kina ngona pe tozaki ko tourner na ye ensemble to tourner na ye na ba papa chef na mbo zampe to saini mabilo ko mono. Là toujours to continuer na kulute na biso ya Seli Masasi akoma okimba biso tona ba émission mais là pe so opportunité to ça ne mo interview kulute bonsoir. Bonsoir. Bonne santé, mes condoléances tout d'abord. Par la grâce de Dieu, ça va. Karamatan a tué le veillé. Ok. Tout le lanabutoa, tout kanisa nyon so salaki, nyon so zaïko loba, et puis tout succès na elo. Voilà. Pour tout le monde a bino lelo, na monde a bino moi trop ba polémique et kota ba prendre peu kota tellement ébélé, et on peut bino peu sous beaucoup peu réservé, il y a vous appelle bossa ba microboy. Maintenant lelo grand artiste rat sambo on a biso ya Janifai tiki biso sali pena mutara tellement trop resarnade. S'il faut liwa na interpeller bino ba artiste et ko interpeller bino na ba côté nini. Jani akufi d'ailleurs kokufa ya moto izaka isengote. Oui. Izaka mawa. Ata nano ziote. Barba libanga les unes de que chako ko sekete. Po soki nano ziote o comprendre pas suanate. Eza lokola un orphelin. Moto akufeli mama akufeli papa azolela bino bozo sekana bino. Non, on ne doit pas rire parce que so tel ka bana on a kolela na bango kaka kolela ezaka contagieux. Moko muto là au du place na mona yope olele. Donc mawa ezalaka soki moto akufi. Kokufa ya Jani pona ngai basi egosalanga na opesa face A na B. Basi egosalanga soki Jani aibaka Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là passe aux makasi mais so Jani aibaka na Nzambe aibaki Nzambe ayambaki Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na kanisi passe aux ala moi moke bakotia moi 20 moke na mai. Alors comment est-ce que kokufa ya Jani ponanga tout le artiste Seigneur sauté mais ponanga moko masasi que je suis nazana regret mingi parce que de part il y a Jani. OK. Tozala kinaye
aokende lobi nango lelo tosala nzonzing ya suka na jani tosala na nzonzing ya suka tozo solola ba makambo yango mais makambo to solola kina jani ndenga ke na poto atikali kosala ngo te ba nzonzing tu uti poto ye jani n'a pas joué jani a joué te donc esimbité mais moi je crois que jani quelque part Jani a koka ki koluka moyen mosusu parce que na face A soko duité kota na B C D tout monde a surtout ça le spectacle to bandiango bat va sécurité tant to on a coulisse to bien to changer des inversions yo kota boyo sala c'est comme ça to salaka tant to zongi des inversions simbi al to kika na même là to garder des impôts c'est comme ça on devait faire mais Jani ne l'a pas fait alors na face mosusu na lwa que côté interpellation naza ko interpeller batu ko iba que kokufa ya Jani il faut to salaka to nous forcer ya kotala na rétroviseur Jani akufi ndenge nini Jani akuta na bakunini il faut mutu na mutu asala kanali oyebi ke tito koma nga fin de l'année mona mutu sala na analyse na été aiba que na tamboli ndenge nini na échoué wapi na zu wapi na qu'est-ce que je fais donc mais to biso no sotala rétroviseur kotala Jani akufi ndenge nini akuta na bakunini be biso to ko pe ko tambola pe ndenge nini la face B, c'est ce que je peux dire. Voilà, président Massassi, mes condoléances. Par rapport à Nengolo Bana face A. Olobi ke banzonzinge bande ko uta poto jana bande ko jouer te et tant que personne moko ya ba icône ya théâtre est-ce que vous avez déjà temps de poser question na pas Jani to bozaki na contact ou pas Jani banda na solo na ye avant azo avion demain nango Jani tikala ko benga ngate Jani nazo répéter deuxième fois Jani banda kenda poto atikala ko benga ngate a solo la ngate ce n'est pas faute naie moi je ne condamne pas tu t'es sana lobaka faut pas quand on a l'habitude de condamner une personne au hasard absente non c'est pas bien je ne le condamne pas contre-temps ils allaient et puis moto azarami en contact na ceinture naie azana ceinture naie ou ça la que ba solo la Jani va dans chaque temps na peau mais a peau a benga ganga a peau yaka omuna ye vie aux awap tukutana tuzokutana mais Jani n'a pas de mais c'est pas de sa faute, mais il y a un contre-temps quand même. Mais au-dessus, il faut que l'homme ait un peu Firenze. Oui. Et là, quand on a appelé à Kinshasa, tout le monde a une page et comme il faut créer moi anomalie. Pourquoi depuis disparition de Jani Faye, tout le monde a un message de mon côté, il y a Apo Firenze. Je ne condamne personne. Le Kolanga na solo lina ina noté. Donc na copé ça faux message té. Un message mo ya le kota ya receper ça batu. To kota ina na peut-être na to solo li pena. Mais nem que to solo na ina to solo lina yete. Je ne sais pas pourquoi. Bazana poto. Biso to za awa. Yes elle. Oui. Et ça na sorti médiatique yandego José de Londres. Oui. En tout cas et dérangé bandego ebele. Moi je me marie poto a osinga fois donc c'est la mbongo na ye a singi na bino ba artiste bosunga ye botala pona likambo na ebité soko lubani pona likambo na zela to ozolo ba moment mlili ya milinga na kati ya makambo to ba malende moi si on me maki José de Londres na poto azo singa si comme moi sanga lobby na José de Londres azo le mbongo na ye si ko José de Londres na bino bosunga ye la likambo déjà tant José ba sola kana moi ça on a copa on biso to zalaka parce que ça question José tant wana na moi ça biso to zalaka contrat ba sala ka tant moi ça ngazo tinda biloko atinda na mbongo ya biso to zalaka José atiaka nani de Londres atiaka nani parti ata 2000 yango zwa tana na zu copa ko to yo pezwa bo apesa nani apesa mutute ba yoka na kaka ba na poto ngana ko pesa José de Londres akima kaka poto wana changer akitata na Togo et si la kima na idée na ko pesa wana ça na mbongo te si l'on change oui c'est ce que je parce que mais le sera zaté pour me commeler à moi ba poser bima ouais avant makambo yinda ayamba Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur parce que tu vois quand on prie tu peux demander la sagesse dans Nzambe et Nzambe a orienté au ndenge mususu ce n'est pas quand moi suis on a memie a comme ça Nzambe tu sais l'automone mabe moi ngale bon
malheureusement il y a susté c'est le cas nango déjà bandakala que ngal par exemple ça c'est wazalaka moi c'est benga na poto a pesa ba condition mukili ya yo kakati mukili yango ya yo et c'est poto muto na fongola kanga poto ke na komi na poto akangi fongola et si bino bo yate et là bato ba dumi tuka ngadi mutuka ba kangi ici nango ekanga mina yo mutuka non poto tozo avia biso nyoso touche même na Rome to komi na poto esimbite na kevana na ngata par le borfelin so na kokoli mandefu na kokoli suki ba koyeba ke nazana ba koyeba na mkolo na ko dimine mbula na selo koyo basi pe ya poto yo pe sa conseil nini poto moni liwa ya grand frère na biso ya Jani ming ezala trop na ngamu côté ya moi si masalini moi ça sali que non moi c'est mutabo monsieur moi ça qui pas qui pena bien te moi ça a qui désordre na kata couple ko kotsa ba mibali mususu na kati ya ndako Jani a sali 15 ans na poto. OK. A sali 15 ans. A dit mukanda 16 ans. Mukanda ngazako zile pa nani? Et pas moi snaika. Et pas la brine. Pas la brine. Nanzela na ye, ils étaient dans ma bonne la brine, bon moi au moins tant autour de la brine hein. Nazomona la brine azalaki awa c'est ce que on senga rôle yasili ngana bana yasili no jouer no bana yasili nga ce qu'on a la brine wana c'est ce que ndinga na mona alors quand on parle de la brine n'était bon mona yesuki la brine mo ya suki ndenge mais na mona petit pamba ngana mona petit pamba la brine mo petit pamba mais ce que petit pamba ndenge babana ipe na Jani mama solo on peut to ebia ngoni babana ipe kaka likambote mais eza makambo oyo to ebaki yango matie tiaki désordre na mao tout ça to ebia yango makame bandaki mais l'air bake na poto kokutana ya croisement ya oyo akeboye bakutani ba reprendre jeu ezala pe ma BPT donc boy bani un peu na caractère komoni so boy bani caractère beaucoup ko évolue moins bien mais l'air bavandi et que Jani tête d'affiche à Monique moi si nazana e azo memelangana elle ya mabe on change carrément mais ce que Jani a changé et comme faute et puis Jani nazaroya Jani ba pekisie na ba comédien wana ngana yoka kiango ne bite soki vrai la brine mais c'est difficile quand on parle de la brine nango kaka ngai la brine la brine a pesa Jani ordre que Jani comme mekate ko solana ba comédien aux comptable ba comédien té bon et Jani acceptango totika mobali wana zo na ndako Jani akimaka na chambre bana avant na ti mobali wana okende ya bimi et tout le monde qui image moi je sais pas si c'est vrai ou faux que nani les garçons na sali anniversaire na ndako ya brine allez, tous on ce qu'on a qui spiritualité ce que tous on a. Bon, bino bo trouver question na zone bino ba journaliste ko ngabena tout na bino nan. Bo trouver ça normal. Parce que bande ko muso ba checker na kisi. Alors, ce que zali ki ba travailler qui est. À cause de la zoba ya mwasi parce que za la kanango na kishasa tozo mona bazo tinda o ya tinda na poto ke aza la zoba nanga. Oh, tango yozo kanga ya za la zoba na yo. Siko tango ya omone ngai. Oboye ndenge nini? Soki yo mto kanga ki zala na ye yango pe Jani so ba kanga ki na kisi ki azala wana il faut azala wana tina suka c'est ce qu'il a fait donc mais nzambe za juste soki Jani akufi pena ki ba kanga ki na kisi la brune mto sala ki yango nzambe a juste na sur la brune ozo réponse mo comme sous OK adam comme sous merci beaucoup na lingi na poser question moko toyoka ndeto soyoka ngadia dia azobeta tango azoloba azokwisa ba loi et tout banda matani que Jani aza mwana na ye nyonso ba oloba ba makelelo ezobima bima kwa ngadia mais jusque là non to moni été eza nini en fait ngadia dia akotia loi nini ngadia dia sala nini to asali nini oh yes bato basimba ki chic choc lo yengawa na absence ya ngadia desali Jani wana na po ngadia dia fait quoi asali nini Olanda yo asali nani ngadia Olanda ngani Olanda biso de tolo babo bosu ko ngana sani ngala banga de wasi dozo banisi ngana banga ngadia de sko ke na lobi banga ete na lobi ke ngadia lobi nani Jani abima na groupe na ye mais ko bino na ba papa masasi na ba ngadia longwa na ba bêtise wana longwa wa bato basimba chic choc ezala ki bango ne basimba chic choc
biloko azoloba ni asali atombola chifu eza ya ye mais esili a reconnaître bato wana te c'est tout akena ya na poto ba petit peu mutu na mtalo kana ndenge na tala dans la vie hein diable lukutu akoma ingrat envers Dieu. OK. Yuda azo simba lar ba franc ba dollar azo simba azo tala boy azo tala Yesu akoyeba Yuda azo tala akoyeba Yesu akoyeba montant au papier mabonzo azo diminuer bandambo Yuda bana muyibi bandakala bazo yeba te tisuka nango muyibi na etindi ateka na mwana nzambe ateka na Yesu. Donc, ingratitude et bandakala. Vous allez le terme. Les loges, je peux vous former, pour ça, la théâtre, mais n'aimez que vous n'avez non. Il faut n'avoir un moutou. Il y a un gars qui a dit qu'il il faut pas débrouiller parce que les lois nous ont dit que nous sommes au monde entier. Sans nous dire, moi, tu vivre bien, zaté, na ba groupe, na bisomoko, oh, outi. Donc, tu es obligé de vivre dans nos ding. Alors que yo président au Kenya na yo poto. Au tinda ni l'art à tournage, au tinda ni l'art à bateau, au civil, ni au tinda rien. Alors, la personne va débrouiller. Engagé de longwa. Mais les lots, c'est la chaîne tout ça bile tout ça bongo en direct dans musée national ou puis le peneza v mon petit tour là bongo campo théâtre franco mobutu vient na biso Jani Fai ou puis na uta gotikapson mikolo liki tout ça bongo bon pe na kultu na biso atira biso te et puis à chaque fois on pour ça na après ça biso une opportunité temps et puis azam biaka na masolo Italie théâtre. Bonsoir ya Johnny. Bonsoir. Mes condoléances ya Johnny. Merci beaucoup. Et voilà. Lelo eza vie Monctuel, il y a grand frère Nabiso, artiste amené na Ratambo Nabiso, il y a Jani, na évité aux cinq en artiste comédien nous sto ba lelo na buta lelo ba ya na artiste nini. Donc balobi tubani ko lela depuis akufaki. OK. Tubani ko lela kala depuis akufaki. Donc photo lela toujours na bomoko na kimia no so neto kolonga. Tous à la éparpillé parce que ça a une importance. Oh structure boy te to sangana na bomoko poto longa na ndenge to kolela Jani Fai kwaza moko kati na biso to joua na banzonzinga ndenge na ndenge. Alors siko so to ko kabwana oyo kuna balobi boy kuna balobi to sailo kama malungati madame to laksa na face du monde que artiste comédien balela ki moko na bango yango le to ko senga kana artiste to zana na kimia penza tuka ya makasi to laksa na face du monde que azan de kona biso nenga ye na opportunité oya ye ozo comprendre et c'est la biso passe fala ya nenga bat bayaka ye ko tala biso azongi na ye maye corps sans vie koli donc bon siko to no tsu ba bruit to swana ka biso na biso to ko swani ato to sento zo lote. Voilà. Mais ya Johnny, pourquoi pas bosala mo street sengo bino nyosté si kama ko to mona ba participer comme le loko na chipe masamba le kuna bande comme ça il y a Emono réellement vivant côté monsieur pe en TPC on demo moi bokaboni pe za makasi na côté wana bino ne botanga Emono vivant na epti suke zalaka kaka ngana yebi na ngati ya président ça ino ba ba mi ngona na kuna papa to sola bien depuis to bani ba makambo yo ya Jani Fai peut-être oui soki Emono vivant zanango est-ce que na yebi so quelque part Emono vivant a participer à makambo ngana yebi kaka ANTPC oza dirigé par le président Massoum de Brende na point focal na biso président Lomena biso ba tutoza na kati ya NTPC et puis nani lobati et puis nazomona na Masamba jipe Masamba président to Kanzaza au Foulon Moulin et puis na baba Mungita na théâtre familial azana kati to ko bossa na ngote ozo comprendre faut to za la reconnaissance bazo participer pe na makambe belebe na groupe na Chic Choc Loyenge to ko bossa na pe bangote. Ce n'est pas que biso à NTPC non mais nazo mona te quelque part ou bien Emono vivant bazo participer na yebité na yebi na ngati peut-être na ndenge na bango mais ngana tikolo mona so na mona ki on ba oui bango bazo participer mais ngana tangeli ba oyo zo tala na ba structure ndenge bazo ya na biso na makala kolomo yaza na union sacrée ya bata théâtre yi bazo participer to suki wana. Voilà. Mais ya Johnny bandeko balela ki mingi likamba cotisation hein to me kapé obeta lisolo ngo parce que likamba cotisation bandeko balobi bien que maman Denise Nyaki au première dame pena sonagi bino azu pena ko azu pena matango en charge mais likamba cotisation bandeko babeta ntipe mama bako ba bien Jani patiki bana na bandeko pe pourquoi pas cotisation ça na magi pe ta terre qui dotika na famille pe le premier année boye je crois que ça na matanga belé na matanga pauvre Dadi di Kambala maman Denise a participé qui to linga pite que soto il a participé na nion surtout
tout ça sous cotisation et que me belé balembongo basali boye mindono belé non ba matange belé oh ce que bal toyoki ke muta ba kondi ba participer qui président ndé to sala réunion banila ka déjà cotisation ya bato parce que ils appellent artistes et comédiens so ba yoka ba pesi déjà mbongo ba participer à souté balinga souté au moins on a attendu na moi $10 na yepo pesa ezaka moi passe donc siko tala yo mo siko so ba si ba pesa ngimbongo bo ba pesa po ani bali ba critique ba niko ya yango no moni biso na ANTPC tant so réunion na so bité et ça c'est une importance c'est comme moment donné ça suit nyonso banda poto morgue nyonso makambu nyonso ça sert à rien tout ça ba cotisation mais na kota shikshe bulenge na kota tokanisa bazana cotisation na bazai ko sala wana ezali wana ba bazo sala za problème to zana ngona kati le Congo ndé na zomona ba ne bazo tia ba mbongo na bango ba $10 na yete so ba osana ngonini wana za bango so totali bien mbongo yaki ba président de vos azana kini kamba $80,000 ngope $80,000 toi bah non $80,000 toi il y a 8 bino ba makambi $80,000 moi confusé un chiffre 8 et ça mais des fois ça explique bien non explique biso bien bato bagi na poto bazui basali banini basali mo makambo na bango bapanzaki bato pe na mo matanga oyo etikala ya pesa biso contre rendu habiba na 8,000 bayaki nango balongoli $2,000 batike eza pona bana na poto kuna pe bana bazali ti oyo etikali baki na représenter ngo na famille parce que quelque chose de bon et puis bata Canada batine mo mbongo moko boye nyonso quelqu'un na famille donc biso artiste comédien tozata na eloko moko te na kati wana auto kokozwa eloko te to ape na besoin na ngote na bobeti pe tour na famille te to mutaki kuna na bon elombe na zelana elombe na basumba zalaki wapi ka poser le mena pour la maso bon siko eza obligatoire tout le monde faut to kene kuna faut obeta pe oh non artiste musuba za okena etcheri musuba za okena famille na problème te et bon eza ta lokola so bango baki ko représenter biso elombe président masuba zo représenter un TPC mobimba ti est-ce que je peux m'asseoir maintenant bagana même ngi batu no sa to kanisa non bongo bino ba journaliste est-ce que bino nyo surtout bozala kuna ngazala on a tout ni bongo tuna pichu mvo masoka zala kuna est-ce que pichu mvo atela ko kuna to yebite to se beleti vraiment et bon bozo beleti est-ce que batu so bakene kuna te je ne pense pas bongo siko batu so fo bakene o bake ezaka lokola bon bamona 3 têtes mon bayaki kuna ba représenter bino quand même c'est normal c'est pas tout le monde biso surtout tozana mawa ya jani komona tika tato ke kuna ata to kete mais tozana mawa na pourquoi to ya tozana mawa kasi tozana mawa na lalawa te mena yeko participer banda kufaki toza toujours na ba réunion makambe belebele eza problème te ozomona ba cartouche bazalia tako besoin à pied levé mandimi ko sala interview na bino c'est que souci des ali basimize ba alia pesa ba interview ba sala donc beaucoup yoka te que yo tozo négliger non to négliger ta place monte to fait à route le 27 mars la journée internationale ya théâtre mais to sali yango na to poussa ki pona kama makambo beaucoup ndima biso te voilà et bon to tika message pour na lobby exam ko na suka ba fan na ye bat balinga musala ya Janify na mpona bino pe ba comédie c'est faux message en fait en général ko lo banini omoni biso to travailler to na Jani na banzonzinga major ya batiti kalu to zapena tanto ofana to beta maso to beta yo ibni wozo kangai to sali banzonzinga belenga na komba pièce belé pas major et patiti kalu na komi donc a joie et belé nanga to sali problème eza na ngote donc to zo par exemple na yenga zala biso te biso to bene bamba yeko kuta biso no mema ba on a monde ntontinga donc bato bazo ya sika bazo exemple Jani nga zaki na politesse wana azako respecter biso ba mikolo franchement parlant na tele ko mona tata mukolo moto to tele ko discuter nga nayi mais peut-être bactérie musu ya siko ebe bactérie le musu azo l'action musapi bongo ko sala nga nini wa yo nani tika biso bino ngana zana bino toujours mayele ezala ba théâtre akala ezala ba yo kasi soko zaka munoko okozala pe na modèle biso no soto koleka to yebite biso so pe kozala boy to yebite kuna so pe kozala boy to yebite basiki so kozala boy mais to ko souhaiter musala na biso nem de tinda biso po lelo ba lela biso na modèle donc kuna et ya pe ko va to sa fort ba biso ba artiste comédien merci